ngai boyebi ke nga na lobaka vérité. Soki makambo ezali malamu na lobaka toujours malamu. Mais soki ezali mabe na koya pona ebisa bino atake bana mboka ezali mabe. En tout cas Kinshasa ekufi. Ba image bozo mona tout de suite là. Toza na makala te, toza na matete te, toza na Kasavubu te, mais toza en plein centre-ville. Ah mais c'est le gouverneur Daniel Bumba. Ozo sala semblant tout ozo mona makambo nga na mwa. Tozali en plein centre-ville. Bande robota na notre degré à niveau Bosoto. Côté ya rond-point Kinmazière, bota la caniveau. Donc sali bota na bota. Awa tozali na malueka te, mais tozali en plein centre-ville. Kokamo bota la degré solo Bosoto. Ba caniveau nyo tozali ya kotonda. Ba commerçant awa bazoko ko respirer malamu te. Bota la ma yango nde saliver. Elingi kolakisa ke farata na farata oyo ekomi nini oyo ezo Kinshasa ezobonga lisusu te oyo ekomi ne Kinshasa ezali kobeba Mukwa Tombolo chef de l'État Fachi Beton oyo eza 2025 il faut kotia ba attaquant il faut ko pointer ba attaquant bato oyo bakoye po ba chabi po ba marquer but po Kongo ekende liboso. Bota bino moko de grâce salité oyo. Pona nini koko sabana Kinshasa, pona nini koko sabana Congo, Kinshasa ezopola. Awa tozali na avenue Kasai, bota bino moko de grâce Bosoto salité. Koka moi tala kutu aba komi la police tala ba komi keba la police ko boka matiti te, mais bota la mupanzi solo ndenge wana matiti salité solo bato bazako sumbawa nazo ebisa wana nkele oyo ezali kolakisa image moko teke Kinshasa ezali kobonga nani azokosa nani caméra lisu likolo lisu ezali kotambola partout tokutana mbala sima lobby sikoyo bokoloba nini na yebisi bino ke caméra na nga lisu likolo lisu kotambola nano esilite biso tokotambola mpona kolakisa ke chef de l'état mona ke mosala ezali kosalema te bandeko na ngai Kinshasa ezali kombete Kinshasa ezali ma campagne te ezali mon fleurité. Kinshasa ezali palais du peuple te. Bana matete baza na posa propriété. Bana rompenga baza pe na posa propriété. Bana ipene bazali pe na posa propriété. Bino bonjour batuna bino bakomba ka butu pour la distraction. Mbule beti mabele zongi. Lobi bache soutenir babandi ko komba. Oui to boité pour la propriété. Est-ce qu'il y a des priorités? Yango des priorités, mais c'est le gouverneur. Bazali ko kosa yo. Bazali kokchao na libulu, bazali ko ambrie yo. Zonga sima, toza na posa Kinshasa ebonga. Kinshasa boye ko bonga kana ngote. O ezali na mafia, kokombe ezali priorité te. Baka niveau eza salité za boucher, ezo simba te. Musala ngo baka niveau kotomba baka niveau ici. Bazali kotomba na baka niveau. Batomboli badala likolo. Batomboli babimisi mabele batike okaka ndemwana. Mbule bete zongi lisusu na kati ya bamba terrasse. Et ton diso e bouger lisusu terrasse. Après mbongo e bimi lisusu. Pourquoi qu'on sakana l'argent mbongo à l'État? Pourquoi qu'on sakana mbongo à bana mboka? Pourquoi qu'on sakana kana pouvoir à Fachi? Pourquoi qu'on sakana chef de l'État? Je le dis en tant que communicateur à chef de l'État. Place mbebe zali nous, biso il faut te dénoncer. Si ce qui est tamboli malamu tokoloba izo kende bien. Ce qui est kemabe, nous sommes là pour nous dénoncer. Les anti-valets. Mais c'est le gouverneur Moussale Kemabe. C'est le gouverneur Daniel Bumba Moussale Kemabe. Kinshasa ezali munene. Bato maluku baza na posa ebonga. Bato alemba baza na posa pe lembe bonga. Bato ya matete kuna baza pe na posa matete bonga. Kisenso n'en parlons pas. Bango nyonso Kingabwa baza na posa pe quartier na bango pe bonga. Mais ko bongisa Kinshasa yango ezali kaka na ville na Gombe. Kokubongisa Kinshasa kokomba kana balabala ndeza priorité. Mais c'est le gouverneur. Boy, merci na katona makambo ko lobeze belé bandeko na ngaba na Congo. Na yebisi bino ke caméra na nga lisu likolo lisu ekozala na balabala. Ekola kisake musale ezali ko salema to musale ezali ko salema te. Merci beaucoup.